répondre à la question, mais on préfère mingi to banana na mamna. Biso po ya mingai. Un bibi na filé full boss les propriétaires de tous les dossiers de Light Music Villa Nova. De photo banana na mam. To beta na masona biso ya Villa Nova. Moi tu on a bandi ona parce que les bon, tous on a biso na charge Yozui, propriétaire de tous les dossiers. Mais quand vous expliquer biso. Bon, et ça ba titre car par rapport à Boulonde tout ça là, mon maïs soit père na biso. Mon da benganga Thierry Migler chanteur par excellence. Parce que c'est excellent. Mon da benganga acoustique 10 match meneur DG. Parce que amenara. Donc il ko affecter mututé. Mon ni qui une équipe joueur moi chebi. Bino nyonso bozwa coupe wana. Bino tout. Donc et après quand ndemo bandalo ba silence les chefs chantent. Oui, ndenge balobanga bébé Bouchou Balotel. Ne balobanga Gisclar Zanoti le plus beau du groupe. Il ngolo bateka biso tout ba vilain. Ndenge pe ngai père na ngai maestro abenga les propriétaires de tous les dossiers. Oui, parce que je fais partie na ba dossier ya Light Music Villa Nova. Moni le biso na pas na biso nyonso to ba propriétaire nango parce que ça eloko na biso. Mais maestro ndimi ndengai na zona ko mwana. Et ça par rapport à savoir-faire, politesse, respect boulot, hein, respect à ba chef. Na sala un peu musana nga bien. Mais bandeko na bino bozana bon ensemble pe yo suis les propriétaires de tous les dossiers bandeko na bino ba kei quand même ngana otuna est-ce que quand même ata chance ya koyoka bango comment parce que balongwa ki awati balongwa na groupe na bino ba ke ba sali pe album na bango o ba benga plan B ba ki ba collègue na yo aussi peu chance quand même oyoka bango attaque le propriétaire de tous les dossiers on a ba ka bango comment na album na bango ba sali ah oui album na bango na yo quitté mais j'ose croire que ceux qui va salir ba salara boulot bien pour bazaki da paiement na maître moni balada bato balada paiement na maître ba kokio au sala boulot mabete sauf que un mususu moni ceux qui aiment sous ba devoir o banda ko pesa bango banda ko pesa ba mususu ba sala bango on aime sous ba réciter mais na ndenge na oyeba le rôle la bazalaki déjà dans Light Music bazalaki permet na maître ba salara boulot bien moni ba salara boulot bien mutu mota a ignoré que un Ibrator chef ex chef na biso aboyemba Ibrator aboyemba adada ebiobeta tabasha ebobeta maintenant nous na yokinde album na bangote ata ba titre banzemu na bango na yokite titre ata komba titre ka ya nzembu na bango na yokina ote en tout cas on a eu quitté mais so na yo ki na yebi ke eza na tangelo ata titre nzemo moko problème exact oyoki da kanyaki na yebi ela sinin ata na balo oyoki ata lisolo na ngote terrain non na yo quitté bina filé ingratitude pour na yo ou bien reconnaissance pour na yo différence na ngoza ni pour na yo bina filé différence ba na na reconnaissance différence na ngoza état d'esprit na éducation moni qui ingratitude déjà état d'esprit ya mutu na éducation na o azuzui banda bomwana na moni ngape na za te pona na accuser benga parce que toza batu mutu azangi ba défaut azate hein azangi ba défaut azate sauf que mam sou som dans ça on est là que ça éducation na place à outa mam sou dans ça on est ngana na fandi boy na ko fana tena banda ko insulter mutu na TV malamo ba mona père na biso na mère na biso bon na nzem na ko sango jamais yo so mon album da sala album mo boy ba PC disque d'or pona ofinga ke ye to PC disque d'or ne ofinga bien ou to so mi album mo poko finga na ko finga za na limité limité. Comprenez vraiment que là c'est bien affilé propriétaire de tous les dossiers bien affilé to comme ce qu'on a maman na likambo oh vraiment te yokoluke la bien affilé ezali bongo bien affilé propriétaire de tous les dossiers Maestro Fabregas apesio opportunité ya Rotan Nzembo tuzobenga mauvais temps et bandela mauvais temps ezali na ndeni confiance wana d'abord yo polinga okima na Angola ilongo na ba Ibrator mais bozongi ozwi Nzembo confiance wana ya ndeni. Ah bon pendant koki maintenant le bananga na kede Angola trop bolongwa nzela mona ba Ibrator tous les voyages na kena wana là ba lésions dit ce sont les lésions dit batu ba koloba monito ada batu mo boto sa ramsale mona na miso batu
bato bakolinga te basalelo campagne mabe bato bakolinga basalelo campagne malamu ba histoire aussi si la kala et l'autre on a cursus c'est l'album du groupe Villa Nova. Confiance en nos joueurs parce que Natasha Mala. On a solo et série na ndo mata moto. Parce qu'on a mata sous ba moto te dans. Tozo na biso, tozo ya na ba ki full boss soaneza et la prophétie. Full boss Sabine Filet propriétaire de tous les dossiers Umberto da Fayulu, na Richard Mapuata ainsi que Dorcas Chombo, la patronne balingi baeba confiance wana ka place tozonga mais so Fabregas malgré tout no lobby, malgré tout ba rimer o etambolaka ki yo bolinga bolongwana ba na ba ibra yo lingo tikala na ngola malgré tout on a besoin qui confiance en yaki sundeni c'est parce que mon aïe asa suna ba meilleur te le rôle na groupe na yanga mon aïe faut pe soka nzembu asa suna choix te ube comment ba pesika nga motin et puis ça nga na meilleur te meilleur maestro le maître il me meilleur le biso tout toi na simana o ko da meilleur mon netango lo ba pesika nzembu nze mona emengo so na yemba kyango susu pe mena maestro te monsieur lingezala pe na valeur ezate na koko e mango pe ngamo na fani na ngai na panela ngai na yembango quelle reconnaissance to bombara image yango na loba do biso tukuna tozaba na liko loba te ke to ba mère te to sala randega la musique yam salo biso yebi nde to sala ba Materazzi ba Gisclar Zanotti ba Bébé Bouchou ba Thierry Migler ba il gain impact biso tout ça la boulot musique ne venanga dadi pala ya loba aba yo no mona mystique hein no mona muke mais na problème ko ma munene un moment à lobi un moment ba massa ba beta veno dadi pala ya na lobi bina filana na ba kisia azo ba kisia kisia soir on a concert sango pe do tambola ba makolo ngulwa faut solana ba traite yo solana ba traite nga sola na bango te yo zo tambola makolongulu matete mobimba bana matete tamboli vraiment que monsieur Fabregas zo tambola makolongulu bazo mona raena batomba wana zo tambola makolongulu malgré comme na mituka mibale ma zo tambola makolongulu omoni pouvoir ba rachango moni mabele ka omona obi bato mela bato minene ba grand tomba président de la République et là na bato msuto ebi na kati ya Bible mais mabele mela bango surtout on y attend tant tambola na ni attend mabele na ngala seke na za mwana nzambe mabele za père na biso nzambe mtasala kyango donc fona solo la nango na sens wana ya file wana nzembu kaka mteluki makambo yo eluki nini nzembo mteluki makambo par là tant tozo kota tozo oza ba félicitations belé nzembo accroché lelo nzembo wana même sur le plan YouTube na hit parade ya bande kono nyonso obotaki ba nzembo parmi bango ba nzembo bachaki nzembo na lelo ezo sala plus de nombre de vies ezalem sou fruit lem sou ya ba makolo ngulu ou beza fruit ya composition ou beza fruit ya travail ya mungongo na yo ezara parce que batu balingenga eza parce que batu balingenga na makolo ngulu pe ya ba centre ezo jouer rôle na kati eza parce que batu balingenga et puis na maboko ya mutu mo pe aza bien alingenga alingma mnange ke liboso alingma mnange ke liboso to mona pe batu mso mona na papa asomeli mwana ne lamba mezanga ba bouton dalingine mona bongate moi na papa asomeli mwana lamba mais ezanga ba bouton et puis ayebi ke mwana ola tango le 1er janvier na bonne année ezanga ba bouton bimisela encore le 1er janvier na ba 18h au faut la tera licho eza bongo te mais faki akoko sala ngata le 24 ba tcheli mwana ba bouton ngasko eza bien père asomeli nga lichi ko kanga ba bouton gondo na ngai ko kangai donc après ça papa spiritualité parce que de temps en temps to ba yamba ba na light music o papa spirituel nanga kingani papa spirituel nanga kingani tena pesa mbote na pasteur na ngai David Ntema yo na pasteur nanga David Ntema en tout cas père spirituel na ngai e wana wando ya mwana na ngai ndo ya mwana na ngai Ephraim Ntema mwana to na yemba Ephraim Miradi babeba papa Bina Filet Full Boss, c'est le propriétaire de tous les dossiers. Oui, bien. C'est un zembo et accroché. Chez Bino, tu m'as belaté.
tokomana na minute oyo bacrème mongala bazolanda biso esi ke grand S Ntilulu SG GS grand S Ntilulu bakable na bawili kalume ngala osepela siko bina file bandeko toza lelo na nzemu na biso moveta mais babiloko otika biso mo baposa wana tozwa ata moko ata mibale po tosala plaisir vraiment na crème mongala oyo baolanda biso siko Elvis lisumu mokena ya monene ezalaka te nyonso lisumu nga mobeti mbonda elengi nango nde mobini nanyabini na plaisir nanga na elengi na ngai toutana bomwana lelo ozima papopi mbwe natiala yo motema nazwa eloko upesanga na moyo yo butu epimela ngai ozongisela ngoyo mokili ebungisa upesanga oya motu ya eyibanga nzambe nanga moyibana nzambe nde bala. Merci beaucoup là c'est bien affilé pour comprendre vraiment que artiste azana sanduku ya expérience à royemba. Je pense vraiment que Nakata Switzerland on a solo vocal où il sali plaisir na Lise Mbombo et pourquoi pas à Sarah Moussaou. N'oubliez pas hein tout ça bon on a Jacques Coiffure salon de coiffure et pas tonton Jacques référence César Moko binafila ba ina tanga racha mukwale nzela kala ya ba Willy Kalume wana zo mona isusu maître dox na Nakata Switzerland na moni Roger Coiffure na rata Lausanne je vois encore Blaise Mavim puis Royaume Mav salon de coiffure na Nakata London ainsi que Aimé Boubé Bosaka Loso ezokoma toujours Gaillard Naya Flora Pamban binafile ouais ça ba popori ya biloko toleka déjà to komi siko na nzembo na yo au travail na parolier au travail comment écriture ya bien affilé parce que la première écriture ou bien parolier mon boya qui peut a commis mon ndambu yo po commis mon ndambu ou bien maïeso fabricage pas commis le ndambu yo po commis ndambu en tout cas na kawana na pesa na nzambe na merci na intelligence na sagesse o apesa ngai ya ko sala nzembo wana moni na komi komisa te na ko ignorer pe ba parolier te parce que sans bango biso pe tozate. Mais la chanson, on a composé du début jusqu'à la fin. Arrangement, arrangement, photo, donc ceux qui vraiment n'a joie qui ne pas parler, pour les grands prêtres écoute dans la TV, le baramna qui a travaillé na parole, les grands prêtres, l'équipe biso, l'équipe biso. Moi, je suis maestro, je suis maestro, je suis pentel. Moi, je suis grand prêtre, Fali Poupa. Président Fali, je suis pentel. Président Nani Japonais qui te bien te, Japonais qui te bien te. Président Fali Poupa. Le bar, tu as travaillé en intel. Na président Zanga, na président Perobino, na président Nani, président Déplique, président Wera, président Jibem Piana. Ata mwana baba zali koka mwana kizengi mwana ngai koka ya bolingwa bebe ata naza file ba président musuna tangi wana ba président ba ebele président Seleo président Kabose apesi président Seleo mbote peneska zali na président Kabose bango ba mikolo ba sala de boulot obiso to sala lelo basali boulot sur sala lelo déjà moni na kobanda na fana na kobanda tanga bakomba président nyonso ngam na tangi ba président oui on a lobby donc en fait nzembo za ngai ngam na composer yango e bandeli tisuka arrangement maestro abite koto photo oye mabwe koto fo longola oyo koto fo sala boy donc ils ont dit mon ngai moko bina file full boss bande onanga bolanda kande émission ezokende tokota siko na mama na muzindo alika munzembo lobi ata koka zaka mwana ata baba zaka mwana mais place moko OK sous plus loin lobi Valère Apongi ezalaka na mbeto à l'hôpital oté mais yozo préférer no la non etoko netinga na loba pona bolingo héritier minimbu na rola la na toko le roi titika di maloba pona bolingo na Sarah Moussa na Nairobi to yebi peut-être titi Moussa na Sarah Moussa oseka ya mu colonie c'est qui peut femme de nuit to yebi te le roi ngapa na loba na Natasha Mala na rola na toko idéologie wana inspiration sur le plan thématique on s'inspirer na nini na s'inspirer qui na nyoso auto mona na mokili omoni na kopesa exemple moko na koloba koma
Monica ndo za boye so be so dropé jus d'orange ka siko to tune aux États-Unis mais on doit faire na kati hôpital on doit la en hôpital on doit ça quoi peut-être yo za na mbet hôpital moni donc par là na ngana loba o libande za katité mutu so mona na banda ko étage ma souffrir intérieurement moni omona nzela mo boye alandi ya moko boye po ya ngwaza na balang na ebele même sous ya ngo chaque jour et c'est alia bon alia nie nzela landaki libala la o na oteya mama ba mama o balinga ko intoxiqué bana na bango surtout ya basi yo faut voir docteur yo nanité yo faut nanité to belé le ba souffrir na mamwana o monika latina tongo moi salati ba bijou otambola mais libala o azana na place azana la comme on a mettre hôpital azane bien moi na mettre hôpital obi ke lenga ponge ezate on préfère na zane tane toko ma a se retrouver na bolingo na ye le roi ba Mireille Malela ba se retrouver na bango na ngai na zana tana type na ngalo wa bina file boue ani na balarte macha nga l'aise na zana na mobali na ngalo wa tonton manager ani na ba mbonge belete mais achaka nga l'aise kena ke ezala mwasi ya mutu mo bo na kombo mais na kati na zonyo kwama. Là vraiment ça fait plaisir vraiment à Shakira Gucci hein, la meilleure demoiselle vraiment. Valera pongezalaka na medo ya lobedalote na nimina lala nanga na etoko na lala nanga na maboko ya bébé Fabrice Tekananga. Si vous place moi okenda liso musika inspiration na OK sous loin. Ndo lobiana lobi ke ba papa ba ropekisa boye bolingo. OK sous loin. OK ma place moi zoloba vraiment. Lelo bazoya pembeni no ponga la pusani pembeni na yo. Mais lobi sei na za esuste. O moni nzema opena na salango e ya mambo nga akutana nango trop na vie. Moni biso ba musicien net lelo biso ba musicien. Posa bien surtout dans le domaine de bolingo. Faut en moi sur un niveau pour les gars. Et ça a l'art. Moi je suis à un niveau, sur niveau d'études, je suis dans une bonne famille. Faut en moi sur bon pose à l'aise, pour ça boulot bien. Parce que la plupart de ma famille à baba si autre que dans côté, tous arara toujours critiqué. Surtout ceux qui n'ont joué hein l'art. Surtout ceux qui sont piétons. Par exemple, ceux qui ba voyou. À tous les diplômés, à tous les gradués, tous les musiciens, on a arrangé mon boy. On a une place dans le bagage, valeur à pongi, et ça on a mettre à l'hôpital. Ceux qui n'ont côté à au lobby côté à côté qui c'est na poussa ni pembeni na yo. Yemba on peut que na malema. To décortiquer mantiembo mamali. Koboyanga na nute. Kola lisanga na nute, kokima na nute, bébé. Lelo bazo poussa na pene, boba yo kike, ngana poussa ni pene na yo. Lomenda genga na besio mokongo, kaka bango bako seka, baolando po balelisanga, magali motema, ngana kobenga yo. Maman Mokozi Blaise ma vie puis cher de poulet biminga Blaise ma vie puis aimer Boubé Boussaki à l'os comme à Gaillard ainsi que la cour des grands en Suisse. Oui ça va nzembo ke tikala. Mboko. Bien filé yo mo zaki victime à likambo vraiment parce que tant oyemba tu sentir ma kati zoyemba. Kati ya mutu zoyemba. Ça histoire na ngai. Eza mama ngai na mona na ba secteur ba place to zalaka. Au moins on a nzele mo ba banga na bango linga ba zalaka na ye na ba banga to ba monika yo ye ozuye bwe ba ko ba ko mo calculer ah bina file ana nini neni ka fo bina file ke zwa bina file mo na ki sensu ana azo mo sina biso na limete o comprends ayo moi sina biso na kunda ayo moi sina biso na ngilima aye na ngilima azui moi sina biso azui ba sara musao mo na ki sensu ba ko mi hein au moins non mutu mo ko tasko bina file am so mo na $10 na passe ngasko na mo na ba 200 donc ne bina file azui petwana so ngana kei deux fois te moni siko complexe d'infériorité mais souka nango souka ndeni parce que na comment on a fini ça Nzembo oh là là bébé robo ya ngai te donc souka nango seke bébé nga boya ki yoraka et ça siko ba et là nazo ningana expliquer moi si grandeur
ya bolingo on en a pas nae moni donc quand muto ayo linga mwasi non quand ye moko yebisa mwasi nango peke musicien mutu te musicien ko lingo te musicien ndana suka ngo décevoir yo kaka musicien za voyou musicien andumba musicien mutu ba sebele mais musicien pe na droit o za mwasi na ye abala asa pe na bana na ye asfanda pe afana na foyer na ye netingani na fana na bana na ngai Ephraim Miradi babeba papa mutaboye pena ke kima na ngola po bana bakata classe kima ko olinga panzande orchestre olinga koma nde ba ko benga bango lelo ba contre-maître moni ba réalité na sota li clip nanga o mona ke na za na ndako nanga na chaka caméra cachée ngana réalisation ya clip mona nga moko na loba photo sango boy to sango boy na beta bena histoire na ngai et puis tanga na ngana côté na partie makolo ngulu na kata clip mais na moni ke ba banga rango déjà ba ko banga ngo le sou bien mutu so ko ba no zapper clip moni donc ça ba réalité moni na suka film nzela yo comprendre que nzela wana banda yene mtonda yo draguer type nanga mais type nanga sala ene loté motene na misa caméra cachée parce que caméra cachée ngo ya lelo eza stabilité obina fila koma nango ya ko komi kumisa obina file ba mituka mibale wana oyo yebi dans le lobby na filé stabilité responsable maman bato ba no ke beta masolo faux musicien mutu moko akoki s'organiser te surtout baninga no bozara na bango longo pe bakenda comprendre si bango mosko bango comprendre et baninga no pe bozara na bango longo pe bakenda le ba mo na pe stabilité no bango po bango pe stabilité za banani baninga bozara na bango longo bosala complet bo longwa te oyo tikalaka banani vibrator wana la frère na ngai moni wana moi classe na biso tondo fana ne ba moko tondo ba ku pas maître ex chef d'orchestre na yo oui chef na ngai ko et puis donc na ko lo bandeni aza chef d'orchestre na ngai moni biso ba l'acception politesse te alongwa ki peka na ki chef wana balongwa la ke pete wana te balongwa la ke na ki chef na e ke neno na yango moni nanu na fana te mkomo ma yeso esinga ke soko moni type wana benga chef te ou to finga te asa chef na âge peut âge moko te c'est mon vieux mukolo na ngai omoni na kokate nde na fandi bino bando finga mutu mobe oto fanda ne ba tembele to matana ba avion obi likolo avion des alakat donc avec ko ya bo kufi po bo sala boulot moko to sala mais le salon de nini mais le salon de nini c'est bazo finga lem sous président on a lobi tegeye c'est mutu musu lelo na opportunité o maestro Fabre bazo pesa yo na reconnaissance aux anango ba valeur onyo aux anango pour na maestro Fabre Gaz lelo c'est mutu azo finga lo Fabre Gaz ke salon de nini en tout cas tozana mboko biso nyonso biso tout tozana mboka moni atana bible e komama so lingo umela na mokili to sa papa na mama na yo po o umela to sa ba parents na yo donc to tshangwa na nenga famille te yana domaine nyonso moni bible lo bango na bandeli sus bible lo ba to sa ba parents po umela na mokili na domaine nyonso na musique maestro za papa biso moni malédiction ezateka fo papa loba so yo moto finga père na yo nzambe lo za registre ye mo occupé mam na yo moni bina filé merci beaucoup na bana ko bebisa éducation te on a utana on a parlé na biso et puis na o maestro apesa biso ke lo kwa mutu mo afingi ngape fo na finga te to zala na mboko biso nyonso oyebi batu ba finga batu na musique ya mboko ba sort na bango yo yebi oyebi ne basuka bina filé nga tangi koma mutu te na tuna ko ka soko yo ki kanyaki to le gars déjà tanga koma mutu te ya on to songi suwa na pona monyo mo loba na mo loko tomboki te rien on tomboka nini nazana posa te to beta to songa na ba histoire na bango ce sont nos frères baza bandeko na biso omoni ba bandeko na biso baza bana ya donc ban to na bango libumu to bimana bango libumu moko baza bana ya maître to no zona bango cours to no fanda bui
Pendant fin de ban mon retour. Tika no masona bamu. Lelo nzemu na yo e salonde nini ba valeur nyos ba pesi nzemu na yo succès o nzemu no récolté lelo message ni rose ala nango pona oyebisa ba téléspectateurs oyo ba consommer nzemu oui c'est un succès et tout ça un succès na potokutu na parlons pangola to lobate na bandeko ba yambi nzemu na yo parole d'honneur ni rose ala nango pona oyebisa ba auditeur de la bonne musique pona boyine premièrement na okumisa nzambe nzambe wa sala likolo na mabele bato ba kosa bato fort o musique ya kisi kaka te bato ba kosa bato fort musique kisi siko ne pena danga na boya ya kisi na ba geza te siko ne na confirmer que kisi ala te na komisi na nzambe ndenge asali ke bato ba ya manzemo na nga bien na kuma pesi ba frère nyoso na ba sœur nyoso o pe ba ya minzemo na ngai o ba otala nzemo na nga na YouTube ba DJ o ba obeta ba nzemo na ngai en tout cas nzambe na nga pambola bango et puis bato bazo soutenir Villa Nova ba o ba somi ba CD na biso en tout cas nzambe na ngai apambola bango nzambe o asala dans Eve o nzambe o papa ba Jésus et wana o na loba. Merci beaucoup vraiment émission la mission comme Nasuka le temps pour moi vraiment ya osala ba clin d'œil na baye o ba sala ki émission za la ki tourner lengi si mana ko ndenge za la boyebi ngobo mesa no paradis musique na rotike la bina filé mais c'est ka boire ba tourner za la vraiment acha ba on a ratanze mon mauvais temps parce que tu as un mauvais temps kaka héritier minimbu là j'en profite vraiment pour na ko sala un clin d'œil vraiment à celui que j'appelle le vieux capita bazaba na Switzerland solo kobo sanate Sarah Moussa on a Nairobi et pourquoi pas salon Jacques Coiffure et Siko Tozali référence à solo c'est tozongi susu wana nazomona Papicho Deda ya ba Pulumba na kata Lucerne wana Papicho Deda c'est Pulumba et n'oubliez pas DJ Daddy Forme azana biso na Kinshasa kobo sanate na Belgique batu balatara kitoko ezana onka ya Flora Pambani ainsi que mauvais japonais Okito les zola Okito Koloma solo Estache Seke baza bato balatara kitoko n'oubliez pas Miti Sole Herman Mai Roli Duba Junior Balembo sans oublier Freddy Ndongala le véritable Irlandais hein au Matobo Sanarate na Robert Alissou c'était dans le véritable boss qui fait la différence hein? Le véritable différence la différence c'est un ango mais ils ont multiplié la différence c'est le bon c'est Jatibo Tiboaboa on a bossa na raté Naïmo Umberto Dan Fayulu Richard Mapuata et mission na biso lelo zaki qui to connaît lengi c'est bolinga yango bobenga na numéro wana ezalaka affiché wana paradis musique bobengaka wana titika dima na caméra muta filma mariage ya Adam na Eva na paradiso bobete panda totika na biso bina filé tozwa moi a cappella yeloko wana mauvais temps héritier minimbu tolika na ko profiter na pesa non merci na place oyo salon Jacques en tout cas venanga Jacques merci nzamba pambola yo moni tonton manager na moni ya Dadi Palai ndenge bandimo pesa biso espace au pena et ça linga bien na pesa mbote na tonton héritier minimbu monsieur HM ena kitata oh mama merci pour na bakoli en tout cas basia boy la petite merci na héritier minimbu Viviane Woustout na Shakira Gucci mite bana basi ya ba courageuse boy na poto bazata 3 ena kitata merci pour na bakoli merci nzamba pambola lisusu mon vieux Christian de Cornes crème mongala merci pour na bébé en tout cas na Hollande merci pour na bébé nzamba pambola bébé a bien akola bien maramuno seleka bien ça la plaisir na ena kitata koloba koli ena kitata na bige parfait ya kala mingi te atati tika di pas au filmer aux parfait ena kitata to tika le micro bina filé na pesi mote na papi pingulu lui c'est mon boss Soni Tilolo bankable bienvenue Finduelo na kata Turquie bébé koboyanga nute kola lisanga nute koboyanga nute bébé lelo bazo poussana pene po bayoki ke kardosha poussani pene na yo lomidoginga pesio mokongo kaka bango bakoseka bolando po balelisanga tidobai bibela linga kona bolingo gilet di coin mobimalanga nyonso ezalaka ya yo papa Christian Amongo bafazer ya swag trésor kingambo
kizwalanga bemelanga eskozoyoka mongongo nanga topoza kosala sambla nanga eskozomona topozotala bapota motema na ngai examen lelo soki nga nakozwa bebe yo nde réponse nanga tomelaka na bango lelo bakomi nde banguna bakanisaki tokolala toliaka na bango tomelaka na bango lelo bakomi nde banguna bakanisaki tokolala bakanisaki tokosila lelo Villanova accusé. En tout cas, merci dans le boss et maestro Fabrice Nseka, le boss américain, Gigi Palmi la Palméré na bandel sous et Nakitata. Merci pour na bakoli ya boya zalate.